Ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabama, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Enakoma, Kobanga, oh. Tonton Kinel. Oh. C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba kolu na tinda kiko. Ah. Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais il comment tu fais? Non. Rita na biloko leki nanga. Bota pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui là, ils ont chargé les lots. Tout ça le bureau que nous choisir quand on y a ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché le bureau de Angola, fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur est direct. 45 jours sur le bureau là. On a ça sur le bureau sur la voiture vraiment. Mais quel est le jour y en Angola maman? Antonio Miala. Moi on balié wana. D'ailleurs on peut dire Rita yaka. N'Angola ça ouais. Angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zakawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tout kana Rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka modumba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business. Bana Suisse, bana Belgique, bana Italie, bana Angleterre, numéro wana eza wana Londres. Oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Sobamisana Kolanda, Irène Masiandoki TV, oh maman Abino et la cabine kakaba, histoire vraie pour Essa Labino, Bavoy Makasi, Nabanda Kunabino, partout Bozali Nenge na Lobaka, Nzambalola, Apambola Bino, pour na patience et na fidélité, na confiance, Ndenge Bozelaka, Masolo et Irène Masiandoki, Essa la vraiment bien Makasi, Yango to Ebisaka Bande Konyon, Sambazolanda Biso partout, ba, oh nan ba sabona na sitiote, Bo s'abonner au site ya maman Abino biso tobetaka masolo ya solo tobetaka auberginité tango kutami na lisolo ya maman Irène Masiandoki ko hésiter te partager liker vidéo s'abonner na chaîne au parce que biso tobetaka masolo ezali vrai yango to selaka proverbe 19 et 20 posunga yo nanga na suite ya vie. Merci na ba mauvaise nyonso ba obobenga maman Irène bopesaka masolo nzambalola apambola bino ndenge kaka na lobaka apambola sponsor nanga Betty la patronne moi celle qui mi bali na mbongo ya docteur Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mwasi ya mibla vendenda kuna vercheche ya kusamba ezate to pesi merci na Béatrice Lokilo na kati ya Londres ya Messi fils Lokilo balobi couple Tokos Béatrice Lokilo chéri B Oumela merci na bana Londres nyonso baso soutenir maman Irène Masiandoki merci na Meta la brésilienne na kati ya Birmingham ya vie na agency Bolanga tokendaka bongo na vie na Marco Zefondo toujours na kati ya Londres bana Londres c'est que bien makasi to bosente ko pesa merci na Jean-Claude Mimbangu ya mami Longo mami Mimbangu na kati ya Londres ba mourir zinyo sonzamba lola apambola mama Tazi Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundese balbi porte parole na biso ya maele lana la musiba ba diaspora
badiaspora nyonso bozokende Congo Kinshasa bozoluka appartement loué chambre salon cuisine salle de bain to mpe 2 chambres salon cuisine salle de bain bocontacte biso kaka na numéro ezoleka na écran oyo esika na ya kitoko ya kolala na Kinshasa na prix ya bien sécurité balobi groupe eza wana ya kafu wifi mpe ezali bino bobenga basololaka kaka voilà tobosani te koyebisa badiaspora ntango ozokende Congo Kinshasa eza na restaurant super urbain chez mama na biso Sylvie Mwanzaka na Gombe balobi restaurant ya kitoko ya propre cadre moko ya canon chaque samedi et dimanche baza na buffet oui africaine tozolamba biloko ya bio olinga okende kapela otambolaka mingi Kinshasa eza na bisika ebele cette fois-ci kende pe ko découvrir restaurant super auberge balobi canon neti na film babi cadre ya babos voilà merci pour la patience et fidélité mama Irène ayaka boye na ela kabino masola solo na betaka aubergine te lisona meme bino eza lisolo moke uti Congo Kinshasa bamure na bamures boye bakena uti Kinshasa na ena masolo ebele bozole la mama Irani volume eza na se na koganga ndenge nini masolo musuna obetango na pause po naza entente musala ezoboma mama Irani Masia Ndoki balobi musala nde makambo bo patiente kala te tozozongela ba live to bongisaka programme ya musala lisolo nazobeta eza lisolo moko ya pasi pe ya mawa ndeko na biso ya mobali aza na shock makasi api mama Irani no koka kolala te nalandaka mingi naza na Congo Kinshasa na sepeli obeta lisolo mpona kolamusa biso baparent tozala vraiment éveillé makasi mpona bana na biso mama Irene na situation moko ezeleka naza na mwana nga mwasi ya liboso aza na 12 ans bauti kosente mwana ya 12 ans aza na zemi na Congo Kinshasa bamuri na bamurize bolanda na bokebi fifi tomola japonaise mama na Erastine tantine voisine meka kopartager lisolo parce que vrai mama nene de colonne alanda lisolo na yebi ke kopesa nene kanda pe kopesa epasi nene de colonne balobi vumela bande ko bolandaka biso partout papa lobi mama Irani mwana nga 12 ans aza na zemi naza na station moko eza vraiment pasi mama Irene mwasi auti kobimanga na ndako vi nange komi désordre mwasi abomi libala mama Irene nazo krake naza mwana ya mibale na libumu ya baparent na ngai papa na nga azalaki kobela azalaki maladi makasi azalaki na pays moko akuna na Afrique tokotanga mote na province disons ya Congo Kinshasa papa na nga azalaki kobela papa na nga aza na âge ya 70 ans mama Irene na préféraki ya Kinshasa mpona basoin na ye papa ayaki esika na futelaka naza na ndako ya 2 chambres salon cuisine salle de bain esika ya kotia papa na nga eza te parce que papa na nga na Congo azwaka chance ya kosombela biso mabele te yango esalaki bakenda kovanda na province mama akufa papa atikala ye moko ntango papa azobela po to perdre papa te esengaki aya Kinshasa esika nga nazali papa azwa traitement kokoma papa na biso akomaki na ndako bandeko bolanda lisolo ntango nayebisaka bino Jésus Christ revient bientôt mwana na moto azozonga biso tozobeta kaka masolo ya solo tozobeta aubergine te nzamba kalisa bandi bazopesa masolo parce que ezokolisa biso lisusu botielaka biso bacommentaire bien bofingaka biso te parce que moi si bofingaka ye na soni mpo ndenge ozolanda lisolo foto ozomona wana ye wana moto azoloba Irani Masia Ndoki Betel Pro Max mwasi atika masolo na defo siko moto aboyi ofingaka ye wamutea ya mabe landaka lisolo bamore na bamorezi alobi papa na biso ntango ya Kinshasa tozovanda mais tovandaka bien na papa eloko moko eza te toza na bana mibale toza na mwana biso ya liboso aza na 12 ans jeune fille na biso toza na mwana biso ya mibale aza na âge ya 7 ans toza na fille na garçon tovandaka na mwasi nanga bien mwasi nanga asalaka ngai mpe nasalaka awa na Kinshasa mama Irene eloko nini ekomaki mwana biso ya mwasi akomaki très impoli akomaki très impoli abanga mama na isusu te abanga mama le kino atikalaka na bango lisusu te parce que leka mama ne abande ko soin na bango na absence na biso abanga leka mama na ete mama Irani komsunga azaka na musala madame azaka na ndako abeti mwana biso parce que azalaki vraiment poli amankaki mama leki na ye mama Irani papa na biso ayi kozwa traitement azovanda na kati ya ndako asilikaki makasi
ntango nazongi apeselaki mwasi nanga rapport ya mabe epa nanga alobi mwasi nanga aza motema mabe azo maltraité mwana nga bi mais mwana aza mwana ya biso na ako maltraité ndeni aza mwana ya mutu mususu te papa mwana na dernier temps komi très impoli tozo comprendre te maman Irène eleka kana sola kana mwasi alobi oui réaction papa en tout cas vraiment na sepeli nango te tonga nazo ko éduquer mwana papa azoloba n'importe quoi na miso ya mwana ko ekozela ata mwana kende napesaki kimia lokola mobali na ndako kesalaki papa za à l'aise madame pe azala à l'aise parce que petite sœur mwasi nanga afandaka wana libela te ayaka zongaka na ye bamori na bamoresi bolanda lisolo vraiment na bokebi bopartage lenga lisolo nzambe alola akopambola bino eza lisolo ya pasi eza lisolo ya esengo te mama Irène ekomaki na ntan moko madame ayebisingaki mwana biso ya 12 ans a réglé bolimbisanga funa lobango bongo amoni baperiode na ye ezalaki première fois mwana amona biloko ya bongo madame ayebisinga mwana a réglé ok eza problème te mama na ye ezalaki wana abongisi mwana parce que aza déjà na 12 ans eza normal aza mwasi fo biloko ya bongo ekomela yango ezolakisaki bomwasi ya mwasi mama Irène elekaki nango esali 1 mois 2 mois tomoni mwana so komi kodéveloppe mwana komi na mwa fesse moko ndeti mwa genre mwa tolo ekomi kopesa mwa forme mama nazoyebisa bi mwana azodéveloppe boye mpona nini soki mama nalobi bongo mwana tie mama amankaka mama mosusu asalango na miso na nga nabenga biyo mama nazoloba nozokanga boye mpona nini nakotisaki na chambre mpona silikaki papa na nga adéfendre toujours na miso na nga mama Irène nalukaki akopesaki na lokola mobali parce que nakokonseye baninga na nga ya mibali kobala mwasi kovandisa bokilo semeki mama leki na ndako fokop bosala ngo te ata kutu mama boti okomika te eza na compréhension moko ko perdre mariage mpona famille bamore na bamorese basi mingi bafamille bayinaka bango ya mibali bazalaka basi mabe te famille mosusu bakuti mwasi wana aza na vie de prière baokombattre ye eza na bafamille mingi eza na baproblème eza na basi mosusu bazala basi ya bonheur mpona vie na biso yo ntango oke kosangage obali mwasi famille etelemeli mwasi wana yo ozomona loko eza mpona intérêt na yo c'est faux balingi nde badétruire yo balingi mwasi no te mpe bazomona aza na étoile bafamille ya bongo ezali mama Irène wana fungoli kaka parenthèse mpona kokebisa bandeko tovandaka na bafamille ya mibali na ndako te ndenge papa alobi mpona koboya compréhension mama Irène tokontinuaki vie mwasi nanga azoyebisanga mwana azodéveloppe makasi tala tolo nde ekomi nini tala libumu ndenge ekomi nazomona mwana okitoko te na nsima ekomi koningana mwasi nanga abengaki docteur asoli na docteur docteur mwana nanga amonaki règle ya 1 mois demi passé mais moi oyo amoni na ye règle te aza na 12 ans docteur abi non ça arrive règle ya kotalaka mpe nzoto ya motu peut-être ekotala eloko aza mwana moke ekendaka nango ekobima nango susu mais papa docteur namoni mwana azodéveloppe azokoma mwa ndeti monene boye abi te eza normal mwasi so momona baperiode nzoto edéveloppaka nango wana médecin ayebisi ye bon mwasi nanga patiki na ye 1 mois 2 mois mwana akomi na bachangement moko eza kitoko te 3 mois mwana achangé complètement nanga mwana akomi koremarke changement na nzoto ya mwana nayebisi madame est ce que ozotala mwana oyo malamu abi wi papa na otali malamu abi ta ndenge akomi papa nazocomprendre mwana o te mama Irène nayebisi madame mema e pas médecin lokola amonaki bapériode peut-être eloko moko ezomarché te na nzoto mpo aza déjà na 12 ans mama Irène bamemi mwana epai ya médecin mpa mwasi nanga bake kokwa mwasi nanga ke kodécouvrir ke mwana aza na zemi ya 3 mois bamore na bamorese mwana ya 12 ans aza na zemi ya 3 mois na 2 semaines bolanda lisolo na bokebi vraiment esalaki pasi makasi mama Irène mwasi nanga aza bafio bazalaka mwa aza na mwa bamaîtrise ebele na vie de nature aza mpe fille moko akenda classe atangi mwa mingi madame nanga mama Irène ntango ayokaki nouvelle mwana aza na zemi akangi motema azongi na mwana ntina ndako akutaki nga te nazalaki na mosala me mwasi nanga aperdaki akuti petite sœur ne oyo azwaka soin ya bana na ndako azalaki na mwana ya mibale na ndako alobi yaya ozongi moral eza te mpona nini mbala mo mwasi nanga akokaki uta bandi kolela alobi na leki nanga alobi mwana nde ozomoni boye mwana mabe yango akomi impoli sika akomi kobima na mibali mwana aza na zemi ya 3 mois na 2 semaines mama leki na biyo nani apesi yo zemi papa nanga avandaki libanda ayoki asali sembla akoti na ndako wana papa abotinga aza 70 ans akoti na ndako
quelques minutes madame nanga koti na chambre azolela lekine alandi na chambre koti na mwana nga na kata chambre na bana bango mibale babima boye papa na biso aza lisusu te bamore na bamorese po partage lisolo papa botinga aza na 70 ans mama Irène aza papa ya mokolo mama na biso akufi ya 9 ans yango toperda mama banda mama akufi mama Irène mbala mo papa na biso abimi le tanga na uta musala madame pe abenga kinga te le bipelo côté parce que aza basio bazara vraiment na maîtrise bien ka perda ka bande kolela mais abenga kinga te akanga ki mutema abebisela nga journée te tina kozonga pona ko apprendre nouvelle ya mwana nga 12 ans aza na zemi ya 3 mois na 2 semaines mama Irène le tana zonga madame ayebisanga bongo papa azate mama Irène depuis papa na biso abungi ti sikoto ça 2 mois parce que zema mwana ko mokende déjà 5 mois papa nanga amona na kate papa na biso abunga même esika utaki na province kuna na village na biso bamona papa te awa na Kinshasa ma mère na pesi communiquer na luki papa nanga papa Emmanuel Lutu Nadia bazo lukaye azomona na te mama Irène papa na biso abungi akima totu na mwana le bizième eza ya papa oyo abotinga donc papa tiaki mwana zemi avec conscience papa akimi avec conscience mama Irène mwana 12 ans mutatie mikoko na ye papa oya botinga mama Irène nazozanga mwa ko se défendre na famille ya mwasi na bimi zo baloko na 20 ki papa abotinga na ndako ya ko za traitement madame tombo ki abi yango na papa na bino azali ko manquer na respect tonga nazo ko éduquer mwana nanga tango na ko pesa yo rapport yo ko zo part ya papa na yo mama Irène mibali mingi toza na défaut wana moi ça je pèse au rapport ya bandeko na bazo sala mabe ozoza para famille na yo tozwaka part ya bandeko te tozwaka pe para mwasi te tozaka na katikati totala nani aza na raison eza na mibali mosusu na se na ntango oleki na ye afingi mwasi na ye mais mobali azokoka koréagir na famille te 1 plus 1 égale 1 mobali oyo ase respectaka ata mwasi naza na faute ata mwasi nasali bêtise akopermettre jamais ndeko ne afinga mwasi na ye akotelemela yango akopermettre jamais mama ne afinga mwasi na ye akotelemela yango mais lobi te ka tolérer buzoba ya mwasi ntango bakotika na mwasi akoédike mwasi akolakise ke ndeko nanga faza na place nanga yo mpe foza na place na yo disons mais eza na mibali mosusu mona ndeko ne afingi mwasi na ye mamona yango normal bafingi mwasi ne po mwasi nasalaki mabe azomona yango eza normal te parce que mwasi no azayo mama Irène berere mosusu nasali ntango madame azopesanga barapport ya papa natiaka toujours na se ke papa azala à l'aise mama Irène nasalaki fausse affaire nzoka papa azalaki ndoki atiki mwana ya 12 ans na zemi mwasi na lobi zemi wana il faut elongwa mama Irène toyebi déjà zema mwana eza na 3 mois et demi temps toyebi yango to banda ba démarche to longola ngo na 4 mois mama Irène nazobanga mwana nga okufa parce que natikala na choc grande sœur na biso liboso akufa alongola kazemi à l'époque nga nazaka na âge 19 ans mama Irène na perda sœur na nazaka na âge 24 ans ya na biso liboso akufa alongola zemi yango nga natika lokola mwana liboso parce que yazaki lokola ya na biso liboso nga nazaki deuxième na famille mama Irène erreur wana ekosala masu na mwana ya petite sœur nanga azwa zemi mama na kenda ko longotize mwana wana akufa mama Irène nakoma lokola traumatisé na komi sikoko raisonner grande sœur tanga azwa kasi mobala mona na kate ekoki kozala papa te abanda misala okala te mama Irène pesa conseil na biso mibali na ndako koya ya papa nanga na ndako madame nanga boyaka alingaka te alobi ke pona ni opesi papa mbongo te azwa traitement esika zali mama Irène natiaki teti mwasi nanga makambo nyonso alobaka nanga na vie mama Irène ekokisamaka aza fille moko aza na façon ni atambolelaka mais famille nange tikala koninga ete mama Irène yango na ekobeta lisolo naza na mwana aza na zemi papa na biso abungi yango nazoyebisa bandeko nyonso toyokaka mpe mwasi nzambe akoki koloba mpe na nzela ya mwasi aza na 80% ya kosunga vie ya mobali na se na ntango surtout soki mwasi wana asambelaka soki aza mwasi atangi aza mwasi arezonaka nzambe akosali bagrâce ebele yango ndeko ekobeta lisolo tata ya mokolo ya 70 ans apesi koko na ye ya 12 ans zemi na Congo Kinshasa epesi pasi epesi mawa nzambe apambola bandeko nyonso soki esumasi azongi te tokutani mbala nsima partager vidéo like s'abonner na Irène Masiendoki TV tokutani mbala nsima bisous bye bye yogurt oyo ezosunga bato ebele
yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na bagraine ya bafruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya avoka bambumu ezalaka na mondenge bakaka bamikokoli ya bafruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na oyo ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila oza na problème ya foie ya barein olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki oli etika ndambo soki poza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambuma ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ofimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt